na conseil aka na mamba bolingo vraiment na conseil aka na lingaka ndete mabe ezala na bolingo o lisusu na air ni na zairo pe ba 0 air boy yo boya mobile no po zelo mbana mobile no so zelo mbana ya ko boya ka ete ba na mbana na bien na mwasi na problème ni no kino linga fi wana bio kino linga garçon ye akobana ko yebisa eloko epusa ki akyo salango mutu mususu azala alingi fi mo be po yo soka passe. Ah ouais, DKM Flash TV. 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 Quoi kubagaki ya tintunga be mission ni yansi makambo nyoso tu pas comme les autres mo plus mabidi mais katuka ba place nyoso betela mukaka wana chaîne na beto kitoko biso nyoso to s'abonner, bon s'abonner, bas s'abonner na veut dire chaîne a bien mon PPE donc to s'abonner massivement awa so lingo mona bagaki ya bion o lingo mona ba émission ya bion ba télé réalité ya bion ba théâtre ya bion to s'abonner so lingo mona na panzanaka to s'abonner awa na miso mozo agene mutaboma papa bokilo na ngayo na sesebino bo saone bo mwa bagaga bien be formation bien ba film bien una bisika boye benga na tuite na longa na koma awa donc beaucoup dans awa na acteur bolinga ba artiste bolinga ba comédien bolinga na kata DKM Flash TV tout ça monnaie au niveau na vie réelle ya ba star na yo au niveau tala ba gag ba film ba émission ya kitoko ba elubu ya kitoko s'abonner makamba bien nyoso tu quoi na bala na beto tange na kanda beto sekisange mboke lengi moke zola bona ve me muta sekisange tout la fois mo mani sange kanda DKM Flash TV. Bonjour, bonjour, bonsoir, ma fan nyoso ya DKM Flash TV. Wow, do ma boss la poule gamoko c'est de l'ex do ma boss yeyo kaka bo misana nga. Bomisana nga na bavwana nga oziko nyonso bomisana nango. Bonjour na ba fan nyonso balingaka DKM Flash TV. Bonjour na boss nga David Kanyama depuis les États-Unis. Bonjour na cameraman na DM de makamba na mish. Ya mwindu me mwindu ya papa mbate balobi ba mwindo ya ngolo. Bomisana bongo poaza ya mbishi vraiment ya mbishi mobala mwindu atela ate banda na yebai. Depuis 1900 wolo otilelo azala kana teinture na yewana tena échange ate. Bonjour na bande konanga nyonso balinga do ma boss la poule ga mokuse de lix de ma boss le yeli bino kaka mama na yeli mi ka bande konanga basi bande kwa basi oyo bozo boya mibali na bino ozo boya mobali na yo pa mobali azweli ombanda yo bongo ne kisasa lelo o lisusu na air ni na zairo pe ba 0 air boy yo boya mobile no po azelo mbana mobile no so azelo mbana ya ko boya ka ete ba boya mobile po na mbana te mbana ko vimba mutu o teto kutana na mwasi na wana linga wana mosana finga kingai alobi na ngaki o te taye kuna salite taye kuna suki kuta bongsa suki te taye kuna kutu manzaka ne salite ta manzaka tata silte ndo boy mobile te nga so mbanda na kutena mbanda mobile na nga zo nga mbanda finyinga no sepela nango ka ala kisaka ne na komi bongisa paso finga nga kyote kuna lisa pere kite lisa plants te seka la kisinga fona lisa plants so lobi na nga kete kuna yi tena yezata kitoko tenzo tombongi seka la ala kisinga na soma mafuta nga pena ta teinture pe koma na nzoto so ka yebisinga kyo taye kuna konda nyama seka la kisinga na kota pharmacie na somba kisi obaninga ba omela nga pena vimisa mwa litama mwa lisoko koboya mobile na ote koboya mobile na ote pona mbanda jamais koboya ete mbanda ndenga zana oui fo bazwela ko mbanda pono yeba pe ba défaut na yo pono yeba pe ba défaut na yo mobile pe so azolo mbanda te ovima mutu okoma pena osaba bilo mo bosa ngona nkwe ata na salebwe akewa pazaka nanga ata na lobina ata na fingi asani amsoko vana ba camera no fingi mobile na openda boyo kse so na miso ba camera na omo mobile penda telemi na susiana akeba kamano ba Olanda it's enan ngalande sia ka ndenga cheka ndenga ozonyela comprendre
tant mobali siko ya osenga azolo mbanda omona yo moko okoma ba défaut na okomi ko bongisa ngo omona te jour na vanda na ba camarade na nga na finga kai makasi yango akende ko linga fi wana jour ana na lambela kai biloko mobo ezala bien te bisenga au biloko nango lambi na bisaka etalinga te so lia te tika yango akende linga fi wana a jour ana kutu na nikela ka bilamba ezala salite ayibisinga nikela nga chemise na lobi na okie musala na yibisi ngaka mwa musano po na nikela kawo yo mozo chemise no nika emsuba mangala ona pesa kai ba réponse na nga ya mabe yango epusaka ye ake ko linga bato mususu omoni esenga osko o changer oui faut linga mbanda faut vraiment linga mbanda ndenga zawana yende mutaya ko pesa biso ba mayele netinga do mabosi boso bazo linga mbanda mobo afinyinga ayisinga bi taye kuna yi yende ozana mutakwiti oma telefone za ozika yesko ayebite za ndenga vana nga aofinga nga bongo mais emso na ba te na lukano ba kisi ni na ba liaka pona emso ekozala angine emso ekozala traité nga peva oui na vi folinga ozo ba défaut na ba to ba finga rayo ngo ta ba finga pesos ko mayele na makasi na courage o ya ko changer ba défaut na ko ba qualité ba yaya bande ona basi bobo ya mibali na bino te po bazoli bino ba mbanda non ko boya mobali te po azoli mbanda zana mbali non eza wa mbali mususa moni mwasi na ye azum garçon mo alinyi mwasi na ye pa bi te fiana la fauve chérie andumba takuta ko vivre na mutu te ko boya ete zana yetu na ebenga chérie ocholinga garçon na pona nini elo na ona sela rote yebisanga eza nini emsunga ye barate on na sala na mona ngo eza bien mais yo mona ngo eza mabe to solo la nan to ça non dialogue non entre nous yebisanga na mbali na bien na mwasi na problème nino kino linga fi wana bio kino linga garçon ye akoba na yebisa eloko epusaki aki osala ngo mutu mususu azala alingi fi mo be pa yo soka passe alingi ka pa yo so passe so pe vertige que mbali na ngakoma na mwasi mo bo libanda comprendre mais et ça la te que yo boya mobali no pona bongo non ko boya ete vanda na mbali no solo la na ye yenda ko yebisa yo ba problème o azana o yo ko kisa pona ete emso chérie yo pe na mbeto koma te na koza na za ba poster na nga na uteki na ngona yena la musote chérie tsato tsanano ate na nga ya olemba chérie ato sa basi peka ya olemba neza la peka basi ya ndako te na bino basali banda oma fi muso bazana mobali nena bazana na kisheri mais akokokisa ba besoin mobali nete tina mbeto akokisa besoin na te so mobali monte na zo mwasi moboye tanga kya meki fi mobo fi na penda la kisi penda bolingo wana nde ezalaka ala kisente funa sala ebo funa koti sebo funa simba ebo funa kene boy mobali abitenga na zana fi ona zana mos mais alinga kayo alinga ko leke alinga ko vraiment ko leka ye mais habite na ba besoin na ngande na linga la moni yende mtaoke na ngo bien mais bolingo na nga ezande pa mwasi na nga oyo mais tant yo moni bon am so bokutana na mbai no koza exemple bokutana na msusu ba 16h da bokutana comme ti ba 20h luka ye vandisa solo la na ye koboya ete ba fana do mabosi koboya ete so neti ngapi mbai na oboya ete po azoni ngambanda nyaboya ndeni na vante na tune papa problème oza nini olinga fi wana ba biso mona fi wana yebisa elo na ona sala rote nini na ona kokisara la côté o senga nini na sala te yebisa ngai tokoma na ba niveau ni na combien de coups ayo sepela pa okenda lisu libanda te mobala oyebisa ngate na linga abona te mondoma mikolo penda te adoma yo penda sa isundo za ite yo komi kama mnyoso komo mi pesa tona musala okipenga lisu te nde tozala kiboyebo na robenga oka ete na musala na robengo ete na bimaki na kena boye fan mo abenga nga ete bote o mwanga mo se mbai na ngai mam no sala o sepe na te fona chance vous abonnez kaka vous abonnez à DKM Flash TV vous abilenya do ma boss la poule ga moko c'est de lix vraiment vous a décidé vous ango pena ba fan yo sa do ma boss Denise la Pembèche Denise la Pembèche de prix Suisse la Switzerland grande terre propre Gypsy bongongo Gypsy bongongo moko c'est de lix neti do ma boss PKK wana ba ibanga
bayibanga bango wana bino nyonso obolinga do mabosi na bika bosa abonné na Deka Influence TV. Merci na ba fan na ngana o ba obenga ba koma ba websanga ba pesa mo ba remarque ba sujet pe ba pesa ba suggérer. Merci na bino vraiment bo continuer bo lembate bo zaka wana ba miso pe ba comprendre que mission te doma o eze mission kala o de total kiango e koti lisus merci na bino vraiment et ça nga vraiment bien tant na mona ke ba fan na penda ba lande la penda émission na nga ba fan na nga bo lande l'émission na nga penda moko en plus ba o le baki do mayo lobike basi bobi mana mbali ya nyongote moi ça remet ko pesa mbali nzoto tabi mano ya nyongote na tinde lombo na MP soto Orange Money te na le baki on ça juste ka ba conseil pour na nga vraiment na conseil aka na la pour te contre te na conseil aka na mamba bolingo vraiment na conseil aka na lingaka ndete mabe ezala na bolingo neti lelo na lobeli basi na mibali to boya ka mibali na biso to bia to boya ka basi na biso te po alingeni yo mbanda bongo nde makampu faut pas to boya ka bango to sala na bango baza ya biso faut to conseiller ande bango mwa mingi kete tala omoni koto sala ki bien te omoni koto yo mambo sana sepe na onte ona kenda ozo fi wana bongo nde makambo vraiment photo solo la ka mais en plus na bolingo photo sala trop na dialogue eza bien na kati ya bolingo pona mutu na mutu abimisa o eza na mutema na ye omona mwasi musuna mbali banda balingana non bazwa temps ya solo la makamba vi na bango te nani moko te tuna muninga ke chéri e besoin na ezala nini olingana na selo nini olingaka tango o vivre na mobali bien na mwasi azala ndenge nini bopesa yango te bolobela yango te yango monaka se bokutani bosalika ba makambo susu moye bakati ya mutu eza te moi ba kati ya moto ezate photo linga na bolingo to sali na biso bolingo mais to zora tamo moi 30 minutes mo bien moi 20 minutes mo na ya dialogue kaka fo oye ba kati ya moto o zanai mo so yebi kati ya moto o mona nyoso pamba ba ko ya peso ba rapport pona keba na batabilo baloba batuba keba na bango bazalaka emso ko mona mbali no batem na bango kana fimo basola na bango bien ba ye kaka pano no to mona mbali no bavanda ki bavanda terrasse na fimo baza munene boy bia za mukie boy mwindu bia pembe boy tango yo po mona bongo na place otu na mobali na yo sola na mbali no ndenga bien ale osiliki na lingi sute eso be ko benga nga sute vanda kana mwasi na bien ko benga nga sute vanda kana mobali ozwi wana non oyo kozanga mutu na oya malonga likola biyoka biyoka neti ngado mapena so mtayo yebisanga ke mabe adem adoma moni moi cameraman wana fo mutu kutu place ovanda nda tonga kyonda lobai mabe non na koyoka na ngai po yo pesinga ye message pesinga rapport na yo kiyo mais jamais na koza kina na yamba mona ebise na bengi na te ko so sanga to moi mambo non wana eza vraiment bien te emsuma mambo yo lobane wana ayebi na yango kutu te ayoka ngo pe kutu te na bolingo photo senga dialogue ezala bien vraiment mon boss David Kanyama neti boss na David Kanyama ndazana mère na parler na biti bavanda ba umela nde ba umeli boseke ba dialogue vraiment nde ba yoka na ka vraiment te mos na ngalinga bemba na ngalinga bongo nde vi yango wana ko boya mwasi na te ko boya mbai no te pozelo mbanda wapi na conseil na ngana pesa bato lelo yango wana yango zo mona batebe bazo simba mutu mobali bozaki moi fio bokabwane moto bokabwane nda akoma kuto akoma na mbongo akoma okomo regretter ando linganga makasi nazala ku wana mais ngamonde na bebisa okoti na monde si je savais kolinga sko okoti na monde si je savais te lingaka nde otuna mutu na yo bozani papa lingi ngambanda poani mama lingi ngambanda poani yenda oyeba ndeni ya ko expliquer yo te eza pona boy ba fan nyo sa do ma boss alobi ya boss abonné awa vraiment bozo ba conseil ya bien to ça n'attend na biso auto sala émission mso ekozala pona moni ba fan nga vraiment merci na bino pona bolinga trop d'émissions ça trop de conseils
ouais bien pona eza ko aider pe bande ko mususu o eza ke azaki na mo erreur na place motango otala ke miso do ma boss la poule mokuse de lix ma habité a kuna ba pesa ba conseil bien et ça la vraiment bien de bo déclarer do ma conseil wana c'est la bien conseil wana lo baka conseil nga pe na part na nga et ça la vraiment bien mais bo s'abonner et là on sait nga bo s'abonner bo aimer bo commenter na ba émission na nga ba fan do ma boss o balingaka do ma boss pardon bokota émission do ma boss e banzi bokota vraiment botala bo partager ba lien nga bo partager on peut sur notre o amoni conseil atindel pen de comme susu de comme ça bo partager on vraiment et ça nga vraiment bien ma case Iber bonjour na ko tozali papa Iber wana zaki cameraman nga ya kala malgré tout ça na souhaiter Iber ba santé kitoko vie ezo continuer kaka bonjour na ba place ozali ya on peut na bi kaka ba fana do ma boss santé bo s'abonner merci na cameraman na ngai DM mobile mbish ya mwindu atonda ezate ke bo mona ba mwindu moso nini koto atela mukie koto mwa mwindu libolongo ama mwindu koto ye bongo te ye penda mwindu partout partout ana na koti na kati te po bino bo ma otuna ke koma na ye bobima la cameraman non eza bongo te mais azala moto zane to mona nde ezala kaka merci na bato nyonso tu baminanga nyonso batravaille na DKM Flash TV merci na bino koto boza mosala pe continuer ka kitoko nayebi ke DKM yango nde makambo na moi mikolo DKM ye na moto danger moto wana fe continuer ka tina suka merci na bafai na nyonso